boza subanate bosi bokoli donc toyebaki pe langage wana déjà maman zokola kabiso boza subanate motako ko sabino te boza na véritable et loko kamusi biso parce que papa Edi na bala il est né en 1927, il a accepté le Seigneur Jésus-Christ à 57, il a commencé l'église Fepako en 1967, il est mort en 1997 et maman il est mort en 2017. Toujours le chiffre 7, ce sont des chiffres prophétiques. Souvenir des actes à Tonginga Leonazaboy, Malubanzam n'a été à Kanayem, Bakanabanzembolanga, Mingi n'a pas na bango. Sans bango, mais ils sont tellement beaux et tellement l'autre continue à comme la diamba, la continue à cause de mon boulot. Mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangata Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. David Nzamba ayebana kitoko koma mokondima atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le Nazarien. Pamboli oye mona na katempeni mama kantelobi kola bien mapapu masopi mafuta toko kisi ena elongo na Nzambe oyo babenga na makomi Jésus. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, que le Tout-Puissant de Jacob vous bénisse. Nous voici encore une fois pour vous proposer un nouveau programme. Et donc chaque dimanche, sur le Nazaréen, vous suivrez le moindre de tous, l'évangéliste Roger Bach. En accord avec 2 Timothée chapitre 4, verset 1 à 2, je paraphrase. Je t'en conjure devant les hommes et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts. Et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole. Nous vous apporterons, bien-aimés dans le Seigneur, le message qui est basé sur Jésus-Christ de Nazareth. Afin que soit accomplie la parole qui dit, montrez-nous seulement l'agneau, cela nous suffira. Et donc chaque dimanche, sur le Nazaréen, vous suivrez le moindre de tous, l'évangéliste Roger Bach. La prédication, afin que le peuple comprenne la profondeur, la hauteur, la largeur et la surface même de la profondeur de l'infinie grandeur de Dieu qui a été révélée dans notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, comme bien aimé dans le Seigneur, transportez le message et annoncez-le à tout le monde. Et donc, chaque dimanche, sur le Nazaréen, vous suivrez le moindre de tous, l'évangéliste Roger Bach. À vous tous qui nous suivez sur YouTube, que Dieu vous bénisse. On se retrouve le dimanche, chaque matin, avec une prédication de Jésus-Christ, afin d'éclaircir les Écritures, d'ouvrir les yeux des enfants de Dieu et de permettre à ce que le peuple sorte de ténèbres pour aller vers l'admirable lumière de l'Éternel et recevoir ainsi au travers de cette prédication l'héritage afin que tous les sanctifient. Que Dieu vous bénisse. Très chers téléspectateurs, chers internautes de la www.lenazaréen.com, merci d'être nombreux de partout. Nous vous remercions pour votre fidélité dans votre chaîne Le Nazaréen. Voilà, nous sommes ici. Vous allez bien voir, nous sommes habillés en noir, comme le caméraman aura le temps de prendre tous ceux qui sont en ce lieu. Nous sommes à Kinshasa, précisément à l'hôpital du Cinquantenaire. Ce Toza Awa, c'est pour venir pleurer, comme la Bible dit, pleurer avec ceux qui pleurent. Aujourd'hui, Kinshasa est endeuillé. Nous sommes venus pour la sortie du corps de notre maman, la très chère maman Amviko. C'est aujourd'hui que le corps va sortir de la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire. Donc nous sommes là, ensemble avec toute la communauté de Nzambe Malamu. Nous allons pleurer ensemble avec eux, car nous sommes tous les enfants d'un seul père. Merci très chers internautes. Nous sommes là et ici c'est votre sœur, sa reine. Je suis là avec vous, donc nous aurons tout le temps de parler ensemble. Mais en attendant,
ensemble avec mon caméraman Alain, nous allons marcher et nous allons donner le micro aux fidèles de Nzambe Malamu. Sûrement qu'ils auront quelque chose à dire parce que maman Envie, qu'on n'était pas le moindre, était aussi une servante de Dieu, l'épouse de notre très cher papa qui nous a quittés depuis plusieurs années, papa Aïdi Nabala. Voilà, c'est aujourd'hui la sortie du corps, comme je venais de le dire, à l'hôpital du Cinquantenaire. Merci d'être nombreux à nous suivre. Donc vous allez voir Image Ekoloba et Tokolandango ensemble, vous allez voir Nabino Bozana Poto, Nabiso Tozana Kinshasa. Nous allons partager des moments ensemble. Donc voilà, nous allons continuer, nous allons marcher et puis chercher. J'espère que la communauté, elle est tellement grande, donc il y aura sûrement beaucoup de gens qui voudront bien parler, s'il y aura peut-être un message. Donc on est là, on va continuer. Le message, il y en aura. La communauté, elle est grande, comme j'étais en train de dire. Nzambe Malamu, ce n'est pas une petite communauté, c'est une très très grande communauté qui réunit beaucoup des enfants de Dieu. Donc il y aura sûrement quelque chose à dire. Voilà. Ouais, très chers internautes, voilà, nous sommes ici toujours à l'hôpital du Cinquantenaire. Je suis plus seule. Maintenant, je suis accompagnée d'un papa que vous allez aussi avoir cette chance de le connaître. Voilà, je vais passer le micro. Bonjour papa. Bonjour maman. Bon, émission est bilingue, on peut même parler en lingala, c'est pas un problème. Présentez-vous s'il vous plaît. Merci. Nazali, révérend Israël José Salem Wadinanga, pasteur dans l'église c'est pas cause de malam. Oui, awa tosali awa toye pona komisa corps ya motambo. Yango kutunengeza mutuna nanga ngana lati noir papa lati noir bon toza a pona nini. Bon, c'est pas parce que ngana kutibino awa pona nini toza. Tozali awa pona likambo ya komisa corps ya motambo simunenya lingomba. Oyo bayaki na sango malamu na mboka Congo esimbi na Afrique pe na monde entier. Yewana ezaki papa Saïd Nabala kufa il y a 20 ans. Il est kufa ki le 5 octobre ndelelo oyo le 26 octobre sa corps na ye pour na kende ko exposant au stade de Tata Raphaël. Dans stade tozali na hôpital Cinquantenaire. Tout le temps dans le stade Tata Raphaël pour y être les lawana 4 dans Kolo et puis lobby le 27 qui est dans autres dans le stade dans Zambie dans Manabiso. Oui, serviteur de Dieu. Est-ce que vous peut se téléspectateurs comme ya maman Mobimba et puis ce qu'on a un mot à dire aussi par rapport peut-être il y a temps avant qui Nabino pendant qu'elle était encore parmi nous. Oui, comme ya maman Nabiso Ezali yo maman Abiso, maman Moboti, sur tout le milieu ensemble, là, mon tour Zambé, Zali Nanzanae, comme on a eu Aïdine, Anviko, Ewada, Hélène, Yendazaki, maman, Mbeni, papa Nabiso, Nabomoko, Wakotaki, Nasangma, mais qui est pour la Kosa, Sangmala, et Kendeliboso, il faut un véritable moisi. C'est la base à Ndengewana. Et aux amala mais oyazalaki moi c'est mon carré, c'est-à-dire moi si oyaza correspondre ouais l'absence ya papa il y a 20 ans afin d'équiper afin d'ici église to fali na bomoko pe na kimia et puis ndenga ki ndatiki biso na ndenga baka na suspense atiki biso na ndenga moko elongo bani vraiment mama azaki to fêter ka 50 ans attends to fêter 50 ans na malbalaka ki biso na kimia pe nesonyoso et c'est pour ça qui Zambé à Bengaye le 5 octobre dans Boka Kampala. Voilà, gloire à Dieu. Je crois que peut-être dernièrement on a encore au sein de la papa. Et message ni nos opés ça n'a pas bande connaissance la communauté Nzambe Malamu au basa dans le monde. Pour biso batozole l'enfant biso non sur longo. Message ni nos opés ça si que maman n'est plus et sima tokotikala ndengenine. Donc s'il y a un message par rapport à ça. Message ezali boye maman atikeli biso héritage Jésus-Christ. Atikeli biso héritage Nzambe. Il y a des fondations à Bisso, ils ont sous fondation solide, des paroles de Dieu, les bandes nango bomo ezate. Boy batiki la biso comme c'était kakali loba, Yesu, ya tikeli biso héritage munene. To simba kaka na bomoko pe na bolingo ko lingo binga bite fraternité la kisi bolingo 4 na bondeko na sango malamu. Boy sango malamu en fait sango na ko pesa banjo na ngai 4 na Nzambe malamu zaka kaketo sima na 4 na bomoko. Atiki biso toza subanate moi enfin orphelin 50 ans zakate pour déjà dans 50 ans d'âge église ah orphelin 50 ans zakate ezali mama tiki biso comme mikolo azina suspense lingomba pe ezali yemoko par le baki beza subanate bosi bokoli
donc tu es baquipé langage on a déjà maman zo la kabiso et boza subanate motako ko sabinote boza na véritable tout ça na véritable ndenge papa idna bala tikaki et patiki biso vraiment minga ko déjà té et ça c'est aucune désolité. Merci beaucoup pour ça. Voilà, très chers internautes, en tout cas famille Ezamounene, Bandeko Baza, vraiment ébélé. Donc je vais passer mon micro à mon frère qui est là, il va se présenter. Aroib Sabino Sokazanan et puis il va dire un petit mot par rapport à cette journée. Oui, merci maman. Je m'appelle pasteur Edomi Mayenga, je suis pasteur responsable. Il y a district évangélique, il y a Mwanda, na bas fleuve. Donc na outil kolonga Mwanda ti on a sali 670 km uniquement pour un événement oyo. Il y a maman Nabiso Envie ko ya Hélène, c'est pour cela que nous sommes là. OK. Serviteur de Dieu a outil vraiment musika lobi a outil Mwanda, c'est ça papa? Mwanda oui. Voilà bon. Lelo yo maman Envie ko aza susu nabino Nabiso nyonso invité aza awa tozo rappeler que toza na hôpital du cinquantenaire. Lelo nde tozo bimisa corps ya maman Nabiso poto ke ko exposer yango na stade Tata Raphaël. Mais serviteur de Dieu, mon nino ko yebisa ba na Nzambe lelo ya communauté mobimba ya Nzambe malamu pasi ezui biso lelo parce que biso toza ba na Nzambe message nino ko yebisa ba na Nzambe. OK, message ezaka que maman a travaillé qui permet à papa na biso le visionnaire de cette église, papa na biso Alexandre Edina Bala ayaki lokola asuka yeka na niveau femme ménagère était lokola basi misoyeka kwa bota sala misala ndakote en dehors ya ça a s'attacher qui na vision mobile naie et c'est pour cela tout monde qui asuki wana te mobile akufi atikali et moi na jour élève moi na kufi yé ayekozwa responsabilité à diriger l'église pendant 12 ans sans problème, sans difficulté et les lois Tikibiso nous sommes dans la joie parce qu'à Tikibiso héritage oyo et koki aussi alors et là on a quoi ibisaba na fait pas ko en dehors on a nous avons la parole, nous avons le Saint-Esprit parce que le problème est qu'on a deux volets. Le premier volet ça est touché l'église, le deuxième volet est touché famille biologique, c'est-à-dire maman botaki bana bazaki 8, 4 garçons, 4 filles et mi balé bakende ki batikali bango surtout bazali et là on yebisa église il y a fait pas ko et puis famille biologique qui non en dehors il y a Saint-Esprit où ezakati na biso pe parole maman tikeli biso tozo senga kaka non surtout na famille biologique qui n'ont pas de courage. Je suis que non, Moïse, mon serviteur, est mort, mais prends courage. Et là, tu vois, papa Erego, il y a maman Nana, maman Vicky, maman Mami, papa Obi, maman Faye. Les gens qui n'ont pas de courage. Et na musalo maman Tikiri Biso, ça serait une bénédiction pour l'église. Il y a un Nzambe Malam, fait pas dans le monde. Merci, homme de Dieu. Je ne sais pas ce qui est mot de la fin, Zali, parce que je crois que le message au lobby est vraiment profond. Donc, ce message est vraiment très important parce que même la famille biologique de notre maman a été vraiment touchée. Et la famille spirituelle et la famille biologique. Je ne sais pas si vous avez un autre petit mot à Kobakisawana avant que tu le micro et puis tu continues. Merci. Mot de la fin, Zara Kino, Bisobo Tutsikal prendre des leçons parce que maman a servi Nzambe na Nzambe au papa Edi na Ela Kibso et là Kamusi Biso parce que papa Edi na Bala il est né en 1927, il a accepté le Seigneur Jésus-Christ en 57, il a commencé l'église Fepako en 1967, il est mort en 1997 et maman il est mort en 2017. Toujours le chiffre 7, ce sont des chiffres prophétiques. Où l'exhibition que non, bazala qui véritablement basali Nzambe parce que vie parcours ministériel na bango ils ont toujours na chiffre où ils ont Nzambe les chiffres 7. Donc le toujours ibsaka l'église mot de la fin, l'église fait pas quoi, ils ont la famille que non en dehors il y a parole de Dieu, ils ont la papa ba l'exhibition lo comme souté. Maïté bougité lo comme côté doctrine wana to gardango par rapport le lo ba comme na ba touche à tout et ba misusu bazali kana parole mais en dehors la parole ba ajouter sur ma foot ba bloc belé tout si kaka na l'originalité et Dieu il sera avec nous. Amen. Merci. Merci papa, merci révérend. Voilà, merci peuple de Dieu. Je crois que tozana bino elongo bomoni et puis tozo continuer. Donc le message est vraiment clair, le message est clair, le Nazaréen avec les images à l'appui. Hein, le Nazaréen avec vous, les images à l'appui, donc on est là et le peuple de Dieu sera béni. Voilà, je vais passer le micro au papa Alinga Loban. Je vais passer le micro. Bonjour papa. Bonjour. Veuillez vous présenter s'il vous plaît. C'est le révérend
Pasteur Christian Poutou, représentant délégué adjoint de l'Ouganda. Ah, donc Papa Outi Ouganda, c'est ça? Oui. Ok. Voilà, merci. Nous assure que Bandeko Ebele Bazolandayo parce que notre chaîne est à www.lenazaréen.com, mettre en internet. Donc il y a beaucoup de gens Bazolandayo, oyo ba ebité au Royaume Sabango nini par rapport il y a journée à l'élo et puis pourquoi toza a. Oui, merci. Journée à l'élo, et ça journée moko historique vraiment au etikal na mité manabiso na pasi otozole la maman nabiso motambo simonene ya Lingomba. Moi si le fait apôtre Aïdine Abal Alexandre où ya ibana ki na kombo ya mama Enviko Ewada Hélène Aïdine ndia utiko tika biso na date ya le 5 octobre na 1h du matin na mboka na Uganda wa parce que to banaye ko sa la Nzambe nde tozalia wa parce que ko rekotaki depuis le 12 le londe toye pona ko sala lever du corps et que vous allez exposer dans le stade de Tata Raphaël et vendredi nous allons déposer yango na demeure na éternelle na Kinkole lobby. Voilà, révérend Tony Toyeba. Lelo maman Azali Sousouté. D'abord c'était papa Alexandre Nazaré qui avait plus de 20 ans je crois. Oui, 20 ans passés. 20 ans passés que papa Alexandre Azali Sousouté. Maman Atikalaki Lingomba Ndetozomona boy. Vraiment vous faites un. Vos enfants. Mais si comme message ni n'opé ça peuple de Dieu, message ni n'opé ça bande konyo so ya fait pako Sima. Il y a des parts il y a maman. Malobani ne koloba. Vraiment malobeza et belé ceux qui te lobito banda koloba yango. Ko vendre la journée mobimba donc message clé ezali que na absence ya papa Aïdine Abala na absence ya papa Pefa maman asangisi vraiment Lingomba ndengo zoma toza uni boye lelo donc zo l'accès déjà bilembo ya musolo maman sali toza vraiment na pasi makasi na mitema na biso ko perdre mutu lokola ya boye ototi ko bungisa donc maman na tana ye azalaki mama ya koyamba mutu nyonso surtout même ngayo nazoloba mama ata mokolo moko te aboya kinga to abwaka kingai donc nazalaki na ba faille na ngai mais tant nyonso nakola makola mama azalaki toujours koyamba pe ko conseiller nga makasi donc elle était vraiment une meilleure conseillère pour nous les serviteurs de Dieu vraiment oza ba souvenir oyo to tikali nango eza marquant na mitema na biso ke to ko bossa na kango jamais. Ouais. Parlons des souvenirs, c'était important, on anticipait question nanga. Mais qu'est-ce que Banzambe a fait pas quoi retenir de très important oyo maman Atiki. Donc de son vécu. Il y a quand même des choses clés, c'est très important Banzambe va retenir si quand même après que maman ne soit plus. Oui, ça est mingi na utiko loba. Maman tozalaki na ye donc oyo zaki bana nzemba ko retenir lelo. Maman asaeli Nzambe ya mobali na ye Aïdine Abal Alexandre. Maman la kisibiso mafuta te, maïté, mouchoir te, rien que la parole. Même batu musuba zalaye ko ndima te ministère de la femme, mais za na mibali o batatola ba mona pe bilembo na bikamuseli o maman Nzambe asali na ye elongo. Donc za na ba souvenir ebele. Autre koloba awa pétan ezamuke. Vraiment. Merci homme de Dieu, merci vraiment homme de Dieu aussi vraiment Ouganda Nzela Moulaï aye awa c'est que maman Atiki Biso n'était pas la moindre, c'était vraiment une servante de Dieu et voilà donc une fois de plus ma condoléance na famille Mobimba ya fait pas Nzambe mala. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci. www.lenazaréen.com. Nous sommes là, l'image à l'appui, donc Toza et Longona, la grande famille Yafepako Nzambe Malamu, Toza Awana, hôpital du cinquantenaire, dans la journée à l'élo, il y a le 26 octobre, jeudi, pour accompagner la famille Yafepako Nzambe Malamu. Je suis ici avec mon papa, donc à quoi s'est présenté, comme ça, Binoba Nzambe Boza Kolanda, Boy Basoka Zana, Nipe Awa Azo Salani. Bonjour papa. Bonjour maman journaliste. Veuillez vous présenter s'il vous plaît. Bon, comme on a pasteur Jérémy, l'église ne fait pas qu'on Nzambe Malamu. Toyawa pour nous rendre Mama ya Mangomba ya Bolamuki dernier hommage. Mama ya Mangomba ya Bolamuki. Moi si ya papa na biso Alexandre Aïdine Abala. Bangonde bayaka na sango malamu ya solo. Baboti bana baboti de l'onde toye ko rendre ye dernier hommage tinande tozaliao na morgue cinquantenaire.
Voilà. Papa, le banon un mot pour na bateau bandimaka ministère de la femme te maintenant union son maman en vie quoi sali de son vivant na musala ya Nzambe okolobani ni par rapport na koloba pona ba bandimaka te que moi ça ko ikoteya les alibunga ça mon côté mais ko simba communauté monene non moi ça ko simba communauté monene ko kamba lingomba preuve que yango maman na biso mvike wa Delene azala ko kamba communauté monene ya église fait pas konza me malamu eza na église moko te ya réveil na mboka oyo na monene na yango eleki fait pas konza me malamu eza te preuve ka wana Kisasa Pamba toza na 380 quelques de paroisses nana zo kamba mwasi mama na biso pe pasteur nyonso église ya réveil ayebi ke oyo azali mama donc likanisi ya kozala ke o mwasi akoki kokamba communauté te non eza libunga batika biloko wana biso nyonso tobengami mpona lola. Ok, biso nyonso tobengami mpona lola. Papa, est-ce que mot de la fin ezali kolobela bana Nzambe sikoyo pe peut-être libota biologique ya maman bana batikali pe bandeko nyonso ya FEPACO si ma maman akei, est-ce que un mot de la fin kokozala? Bon, liloba suki ezali était la journée bien sûr. Bon, liloba suki ezali était otozomona eza mate ya munene liwe ezali nzela ya bato nyonso moto nyonso akokendaka na nzela yango mais ezali biso nano na mokili tobongisa totambola na Nzambe kasi mokili te lelo mama akei tondimaki te mama akokai kotika biso na batango lokolo ya boye posa na ye esilaki nano te mais akei Nzambe na ye atika na biso elongo pe lingomba ya FEPACO Nzambe malamu ekokobaka kaka Nzambe wana asalaki na papa Idi na bala asalaka na musée pefa aza kosala na mama mfiko atikali pe na biso akokoba kosalaka kaka bo eza mobembo ya bato nyonso ezali kaka pasi na motema kasi volonté Nzambe kokisami toko juger Nzambe te toko condamner Nzambe te akumisa makaka pona bibonguseli malamu pe kitoko. Merci révérend. Merci beaucoup. Biso toza bana na sima bakoko toza na sima bakoko kozwa lelo oyo biso totongami nango lelo soki lelo nzita telemi boye eza bate. C'est une maman, c'est ma maman. Donc je crois Moutounio azoyawa na souvenir oyo a gardé ya malamu ya maman. Souvenir eza katongi ngali onaza boy maluba Nzambe na ite ya kana yemba kana banzembo na ngai mingi na zo epai na bango. Sa bango mbebiso to telema boy tembelelo da continue komela diamba na continue ko mobulu mais bango nde basali le biso to koma basali na Nzambe pe to te ya batwa bongo ya mitema. Donc baza ba ikono yo baza irremplaçable na vie na biso. Donc mutakoya awa oyo azana makanisi wana. C'est quoi ça?
azongisi molimo epai ya nzambe dis-toi ke azalaki oyo ayaki garni epai ya nzambe wana nano eza bakalite ya kitoko oyo nga namonaki epai na maservante juste un mot na liboto etikali message de liboto ezali kaka responsabilité bamama bazotikala koyeba kozwa responsabilité na maboko po ndenge ezali awa ndenge tokomi awa papa ndenga mama ndenga sikoyo na miniti oyo so nasali erreur esili baleki baotala ngai bato baza pembeni baotala ngai nous devons vraiment faire l'effort ya korelever défi kozongisa église na nzambe kaka ndenge bapapa batikaki yango kaka ndenge mama atikeli biso saidi mutu te akomisa église na nzambe ya ye azalaki mpona bato nyonso tokomisa église na nzambe kaka ndenge na dimension wana ekopambola nzambe mpe ekosala ke bandimi mingi bazongela nzambe lisusu. Donc je crois ça c'est le conseil nakopesa epai ya bandeko batikali et communauté nyonso ezokamba église ainsi que bandeko oyo atikali surtout précisément na Yarego. Vraiment en tout cas bravoure, responsabilité. Oui. Ici et Bimika Swana. Voilà, nous sommes toujours là à l'hôpital du cinquantenaire, à la morgue. Tozo la corps ya maman Viko et Bima depuis que tozalaki awa vraiment bana nzambe baza ebele communauté mobimba fait pas ko ya Kinshasa baza awa na ba oyo bauti musika biso toza awa et un autre groupe bazo zela na niveau ya stade Tata Raphaël kunande bako exposer corps ya maman na biso en Viko mais pour l'instant tozana awa na morgue ya hôpital du cinquantenaire et tozo zela corps et Bima et après tout escorté yango ensemble tina na stade Tata Raphaël. Voilà, peuple de Dieu. Banagnon sur www.lenazaréen.com. Tous ensemble, tous partager un moment ensemble avec les images à l'appui. Donc, Baouti Kokota à peine. Donc nous vous rappelons que nous sommes ici à Kinshasa, à l'hôpital du cinquantenaire, précisément à la morgue. Sortie du corps, il y a
maman Nabiso Amviko Aedini, qui a été l'épouse de notre papa Aedina Bal. Donc c'est aujourd'hui à Koufaki depuis le 5 octobre et aujourd'hui le 26 octobre on décore les Obima. Voilà. Voilà, on a déjà besoin de Corbière, ils ont déjà Malembe. Ils ont déjà Malembe tina sorti il y a morgue pour et c'est la cercueil au Koya pour na ko kotisa nzoto il y a maman Nabiso Amviko. Voilà tout ça va. Voilà, donc il y a deux corbières. Il y a deux corbières et Zawana. Donc image, il y a deux corbières pour la maman Hélène Amviko Aedini. Donc tous Zawana ensemble, tous partagés. Bah moment où ensemble, on a donc voilà qu'on est là. Il y a pas de souci. Tous Zawana, bah corbière Yangoana. Et Zoya. Tozozela car corps et bima batubaza vraiment ébélé. Espérons que ça la pesa des ordres pour que cercueil et bima de la morgue si ekotana Corbière. Voilà peuple de Dieu, on est là ensemble. Ouais. Donc maintenant nous allons assister à la sortie du cercueil, du corps de la maman dans le cercueil et Kobima de la morgue pour Ekotana Corbière.
Voilà, nous sommes toujours ici présents avec toute la communauté de Fepako Nzambe Malamu. Voilà, les portes de la morgue sont déjà ouvertes. Nous attendons que la sortie du corps, nous attendons que le corps soit levé de la morgue jusque vers le corbillard qui, après le corbillard, va quitter la clinique de l'hôpital du Cinquantenaire pour se diriger vers le stade Tata Raphaël. Voilà, nous sommes là et nous attendons tous que corps ya Maman Nabiso Amvita et Bima. Voilà, Katia ambiance. Il y a certains qui pleurent, il y a d'autres qui chantent, toujours dans la... Ceux qui adorent et ceux-là qui sont en train de pleurer, mais la majorité sont en train de pleurer. Déjà en train de sortir, voilà, image à l'appui sur www.lenazarien.com. Voilà, c'est le cercueil de notre très chère maman Amviko. Voilà, cercueil Angwanezo Bima. Voilà le peuple de Dieu, Banana soit fait pas là, cercueil, voilà, c'est la sortie du corps de notre maman de la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire. Voilà, Corézo Bima, direction Corbillard, et puis de là, Ekei, na stade Tata Raphaël, voilà. Nous sommes là, voilà, avec les pleurs, les cris. Voilà.
Viko ebimi déjà ndenge bozo mona bandeko bazolela bato baza vraiment na mawa bandeko bazolela voilà corps ya maman na biso ebimi déjà nde bozo mona na bilili bozo mona corbière na cortège nyonso na bandeko nyonso baza bandeko ya FEPACO donc ndenge ezobima boye cortège nyonso yo destination eza stade Tata Raphaël kuna nde bako exposer nzoto ya maman na biso Hélène Amviko Aidini. Donc voilà, bandeko bazolela, bandeko bazana pasi vraiment na kati ya libota mobimba ya FEPACO nzambe malamu. Voilà, cameraman azosola biso ba image nyonso. Tozolela elongo na bandeko nyonso ya FEPACO nzambe malamu, corps yango wana ezoya déjà corps. Voilà, tel que la Bible nous recommande de pleurer avec ceux qui pleurent. Toute la famille de le Nazaréen, tozole le longona, bande konyo so FEPACO nzambe malamu. Voilà, nzoto ya maman na biso Hélène Amviki yango wana ezo pusana déjà. Je vous rappelle que tozana clinique na hôpital du cinquantenaire. Et si kawa pito eko bibisa nzoto ya maman Amviko Hélène o azalaki mwasi ya papa Nabiso, le père du réveil, à la République démocratique du Congo, papa Alexandre Aedina Bal. Voilà, Bilili Yangwana, Bozomona, Corbière et Zopusana Malembe, Zoto ya maman Nabiso, Amviko Hélène, et Bimi Lelo, jeudi le 26 octobre, na hôpital du cinquantenaire. Voilà, Bilili Yangwana. Nous sommes ensemble. Corbière Yango Ane Zoya. Ensemble Nabino, le Nazaréen, te partager. Naba Nanzambe Nyonso, Bokozwa Libaku ya Kolanda. Programme Oyo. Voilà. Corbière Yango Ane Zo, Poussana Malembe. J'espère que Bilili et Zolo va déjà. Donc, il y a une très grande famille. Il y a FEPACO nzambe malamu. Oyo bozomo na ezakaka. Ce n'est même pas la moitié. Il y a bandeko bazozela na stade Tata Raphaël. Voilà, Corbière yango wana. Oyo bisika cercueil ya maman na biso Amviko ezwami. Toza ko accompagner bana nyonso ya FEPACO nzambe malamu. Tozo kende malembe. Kino toko bimana hôpital du cinquantenaire, destination Ezali, stade Tata Raphaël Bisika Nini, Zoto, ya maman Nabiso Hélène Amviko, Aidini et Kozala exposé. Voilà, Tozanabino Elongo, peuple de Dieu. En tout cas, que le Seigneur puisse consoler toute la famille biologique de notre maman, ainsi que toute la famille chrétienne. Oyonyon Sobaza n'a pas si, n'a journée à l'élo. Que le Seigneur, notre Dieu, vous console.
Voilà. Voilà, awa déjà tozana tokoti déjà boulevard Triomphal. Binomoko bozomona bana ya Fepako Nzambe malamu baboyi baza catégorique baboyi ebembe ya mama amviko ekende. Balingi bango moko ba accompagner yango makolo baboyi ekende mbango bazo stopper même corbière ekende mbango te. Donc pona bango faut ba kende makolo ba accompagner corps ya maman Hélène malembe kino esika bako exposer yango na stade Tata Raphaël. Bilili ezolakisa bino ndenge nini ba lelo bandimi bana Fepako bandimi kotambola makolo banda hôpital du cinquantenaire tina stade Tata Raphaël. Donc baboyi corps ya maman ekende mbango balingi ba accompagner yango bango moko kino bisika bako exposer corps ya maman. Voilà, corbière yango wana bozomona na bilili binomo kondenge nini bazo tambola binomo momoni balingi te balingi ba accompagner yango makolo. Aza mwana moto te po akosangai abongwani pete po awanga